continuer du solo. Faites ici la raté, faites ici biso tozongi Paris. Fanny avant tozonga. Ya na ngam de ko zwa biso, ya na ofane ke ne ko tonga ngapa ana ke eyem da futelinga chike on appelle bino, est normal ba futelinga chike. C'est normal. Oh, c'est normal ngana star ba futelinga chike tende. Magana benga mona mi mona ki start na mama paradis simple. La ki se ke li soleil zanga gile msu Fanny. Ya ngake ne ko lo ba makamba bon. Mage Fanny benga ki ana, potonga ngala msu ba futelinga chike. Ana zo enregistrer na ye muninga na ye bazalaka na ye. Ma besta. Wa benga ki na komba ma besta. Moi zo enregistrer ma besta. Tu sais que c'est pas natouria côté wana. Fanny na téléphone nezaka mama ça c'est moi surtout bimi to zonga to kende d'accord ana pezo ya awa na mobali na e pendant na zala na live to zonga ana pezo ya na nani na mobali na e le même jour so comment pas Fanny ana komaka na butu na mobali na e na butu biso to kende ki feti ana lala ki na Suisse na mobali ne hotel mascaro soki mascaro obozolo ba ke mobala ana soki Fanny lobi mascaro za mobala ana bondi melaye parce que ba benga na ki ba mabesta ba ki ba pire mais nga soki na lobby mascaro wana soki mascaro na yebi yepete ni elongi ni de vie na yebi yete soki ba na lobby sana ga mobala ya ana fo boboya ponga yebi na ngati na sana kati mona sola na ana te asa bozona ndanga bien mabesta na yende Fanny zangate tozo ya wana soki mascaro mtakendaki kozwa ana na papa na mwana na biso anji anilimbisa na robengo papa te parce que pour ça na robengo zanti nga maman mobimba na âge nanga nazoko mikitisa kola mwana moko ya 26 ans et demi okokisi 27 ans te naza ya na musika na mama na ko bota peso na bota ka va oui mwana na biso anji na mama na ye mususu ana alors que no kozwaye na train mutazo kende sobango mascaro ngana yebite na yebite bandeko mascaro kende ko sosoki ana baye ngana buto wana na soleki na ana te je crois que na soleki na ana après ngana zana msu na train déjà peuple congolais biso to ke feti na butu ana yena mobali na ye na no benga héros allô oui nazana live s'il te plaît je te rappelle nana live bandeko na butu wana ana yaki ndeyo to yoki ka wana talinga te na kokota te onda via ana ke mobile ayeko zoye ba kene no tele talinga ite ça me regarde pas ngana ba likambo eza yanga na kokota na ba commentaire ana te za na mibali 20 za na mibali 40 talinga te c'est sa vie talinga te na na po mina ete na kokota ma mnete neti sale na rankini ne mo beno na po ma ana te ato betara vérité donc côté na sauter ko ba kene na mascaro na yebi ba ngote talinga te nga beta ya oya nga na vivre ana lala kina mobali na ye wana tango etani biso to 30 zongi to kutana pesu na Fanny te so lala kina biso teli na tango ya na nga ye ozwa nga na mobali na jeep na sali pe relation ba ya na nga sika na kutana ba ko na ba présenter nga ba yo ya to tapoter live za déclarer bo déclarer live point notification sur munene ye pepe congolais bo ma teke live na nga za déclarer to ka na 15 000 bo sécuriser nga live tana ba rose ba cadeau ba senga kabino pesa la tiki toka mona live za sécuriser ba la mbongo te ya ba senga ba cadeau mettez-moi même de rose même de chapeau bo sécuriser live na nga kanga nazaka na problème ya live kanga nga batu mususu te batu mususu ba sala ba live awa mutazo lo bazate loko te kanga Chantal Libola so bandi live na ye ba problème e bandaka ba déclarer nga live mais manga bozo compliquer la fin avancer na lisolo vous arrêtez de me reculer derrière s'il vous plaît ozana cadeau tchelangai cadeau s'il vous plaît pour sécuriser nga live bande ko ngai bino ko semba osenga no ba osenga no cadeau te pona TikTok mtozo ba cadeau bele ko le kabino so ba fi bo sala ba réseau ezanga vrai ou faux. Voilà. Da batu na ba sa te po ba tshela nga ba cadeau ba sa po ba yoka. Do bino batu boza bozola ndanga bo tshela nga ta kamemi et sécuriser nga live sala nga bien merci. Bandeko. Ngana zongi na ngana papa paradis na tongo. Ndenge sala kara bandeko na nga ba yeko zwanga ya na nga na yeko zwanga na zongi na ngai avec honneur ba biso na jipi star vraiment ba biso na jipi ba chiki biso na gare to zupe talis na biso to zongi pedako ba na jipi quoi. Po ba ba yeko zo biso le to kendaki. Ya na nga mwasi. Dem tu Fanny ebinete. Yaya wana pe na yeba e pona Fanny mtapesa numéro na nga. Ese bozo landa nga na bomba raté. Yaya wana sepela nga pongo na defendaka Didi Stone le tata de Didi yaya contactaka nga zo numéro Fanny kembo mtapesa numéro ya téléphone nga.
alors bi naza ndeko naza sera ya Fanny mais nga na linga ka yo a mort na lingo za la leki nanga yaya bato za la rabia tindela nga pe bambon afutele nga pe chike ayo zo nga pe na honneur atuninga kutu abi poni nga na zo leki ofo ebisa ko zo yawa pona zo l'hôtel po yena benga ki anetika lobby ya na zo ya oh mais follow ebisa na zo l'hôtel nga hôtel ici bazwa ki pa mama c'est nyo seza ki préparé oh malembe nyo seza ki préparé na kozonga pa yo zibiso na jeep ya talo na mobali na ye azongi sibiso na train tozupe train tozongi pare na sima na biso to ke na train ana na mobali na ye ba se préparer ndenge anje bisa ki bino le Fanny sisi ko tonganga ayebisi mobali na ye toke pa Fanny ye mobali azongi seli ana na okende pa Fanny te parce que Fanny de na moni modèle zo tonga la Chantali eza malamu te skoli solo o Fanny tongi ke Chantal azalaki bien te trésor à soin ici c'est archi faux mobali nga zaki na souci faut ba opérer appendicite ezotungisa ye ngana eto yebaki te to saki examen te mais on ezaki bien te ça normal alali na douleur ya passe nga fona kende feti nazo yebisa ke bon chikala na ngana kende mobali no se plate trésor za mutazua esalaki mabe et tomba ke le Fanny azo mata na hôtel akuti trésor azo silika comment balanga lala yo kende feti donc yo yaki apona ba programme sous ce nom nous ebi trésor za mutazua ba yebiye eza normal Fanny akutaki na discussion wana to yebite na discussion na msu Fanny première fois que ta trésor lenga zo pot ya silika mabe so siliki silika ya abuka beta ba télé ba makofi kanda les za mabe ko pum on est sur la pembe ne ko zo siliki donc les silika zo dresser vers Fanny zo gang la Fanny zo bana nga ke tala boy aso ba pe mabeta zo finga ngata silika bon la msusu yango Fanny esenga ke sengo akende ko betela ana na msu trésor azaki bien ta silika ki bobe o be Fanny abakisa na ba pipi na ba mungwa yo baki izaki archifo ana soki Fanny abakisa ko trésor alobi be kuta aloba ka ke mais yo ndeni no yena ngo ba ngala mais nzo kanda sana malade zo tumisa pandicidi donc lala ki na la musaye to kendeki de sika to kendeki pa Fanny nesika to kende feti bandeko zaki neti 2 heures du temps 3 heures du temps ene to longa awa to kende 3 donc salaki musika la bamboko ngo ba switch donc esika to zaki sopi na Lausanne sopi na Genève poto kende na feti wana feti zaki neti 3 heures du temps ce que to quitter 1 heure to comme feti air nini to vendre air nini trésor ayeba ki te feti les 3 heures du temps yeba ki te laisse que to comme sur place ayeba ki trajet na voiture les 3 heures du temps c'est normal les musika abaye apone ce côté côté fetité ngana c'était dans ce côté bazolenga hotel côté fetité bazolenga hotel côté ali passa pour faire kutana pena li passa nanga na mona ena koi quand même mabele est-ce que vous comprenez sikoyo et puis si mobali kanda parce que 3 heures du temps ya trajet na ba bilamba bolati na ba maquillage suka neni mais tout ça qui na choté to kendaki et ngwe pesa ki kanda akome on va yule tola na biso parce que fait leki musika mobali nyoso ako réagir bongo voilà na ndenge sika ki Fanny amati akuti trésor zaki na kanda vraiment il était vraiment énervé et ça normal na ndenge Fanny abenga ki babia tonga ki kuna itali karabango mibale voilà pour ana pe ko arrêter Fanny ozotonga Chantal Poani ko pour lobane dès le début ana dès le début ozotonga Poani to zarabi sonyo so pour ozotonga ogangele mukamsu so muto sala mabe balobaka o arrêter yango mbala moko pe comme habitude soki olobi ke Fanny atonga nga soki yo tikela Fanny lito esala nga bien pour enregistrer Fanny azotonga nga ça lo peut bien ana quelque part et ça lo peut bien voilà ata yo soko bakisi bi commentaire te po yebi ke yo zo ko enregistrer muninga yango bakisi bi commentaire te po muto abakisa ka to zo bimisaka ka muninga tonga ki po yo yeba ko zo kamuni zo sala mais les boutons nga pe na Fanny les mususu au registre raté fallo registre après oh yo lobby na Fanny lobby c'est comme ça ah ba côté la mutute ah mon so ba ko na sani na ye ezaka pour arrêter pour to za ba copine le kwa ne yete pour ani oza pire ngate Fanny azali passa na ma za pire ngate na beta ke kachite to za to comment être famille ba pire ngeza ba chef d'état major ba passeport rouge ba mami nanga ba dadini babone ba pire ngabo ba famille nanga to bandina bango mwana tozo kona na bango makambo ebele kutu bango leto bafungoli kamera le tozo kona bokokate wana nde banga est-ce que vous comprenez solo voilà la soli kamboza senga conseil c'est la Fanny apesa conseil nga apesa conseil mais nga na zante pona ke tonga Fanny na tonga Fanny te parce que pour tonga ite o sana audio na tonga Fanny abimisa bobimisa soki lola msuna na bakiseli lo Fanny maloba eza pona makambu ya anji oyebimi tozala honnête na mokili tozoya ngala kia na ngai
na mobali na ye bake pa fani wasko na beti détail o ana lobeke atonga kibiso atonga ki Chantal va toke na ndako na ye na beti no détail soka ko cha audio avec plaisir yomo ana cha soko zo sala bien ndenge fani atonga ki ngana trésor cha na audio soko sala plaisir tu lui mets ça n'a rien à foutre merci côté wana sikoyo ana na mobali ne bake pa fani biso so to kende na so na tikeli ko kuta na mona mobali wana te bandeko mobali na nguta ngadi mama te ndeko na kuta na mobali te na kei bandeko banda anema pasaki nga papa anji na telefone esili bakomi sikoyo bakomi na ndako moko bakopini ma besta piriye amemeli mobali na ye bakutaki pe fi moko be komo na Rosette yo na mato na miniature lobby Rosette ye pas mama d'honneur fi moko ya rwandaise soki ya muswahili mama Rose babenga ke mama Rose za na Suisse aza mutu ya munukutuba ya muswahili Lèri ba komi wana po Rosette on pa yi ko talanga po azara pe mutu nanga na sens que to benga na ratemele na koma gi Suisse zaki azara ex mama d'honneur nanga ayaki quand même to solo to ku tante ya mama Rosa biso kendek na biso tel to pe ma feti tout ça là Lèri fani ba komi na ndaku ana komi na ndaka fani na mobali na ina Rosette bakuti na Rosette kuna muswahili ali baswahili sika bazara ba pesa ni buzuri mubari musuri muna kupika muna kukwenda muna masasi. J'espère que na ba live to banda ko sala so ifanya sali live to matina anabe anasali to mati ngana banda ko ba kom nando bake kuna kupika masasi lete batso bo se rappeler kuna kupika toka kule kana banda ko banda na mobala ana po toka kige ye mutambongwe bele azana mbongwe bele aza député muta kuna kutoka masasi pona kotanga kombo na yete yango wana ngana ndo balanga kuna kupika masasi ana kuta ebisanga bishatali keba yoza mutagi loba oko kotanga kombo ba ya mobali nanga kuna pana nga mobali na yeba na te c'est vrai moi senior saza muta media alinga ki anji ayeba na te eza choix na ye ami pasaki pe na raison alinga anji na yeba te ba bandi kala alinga te pour protéger yepe kuna kupika masasi lenga na beki mobala ya muswahili kuna kupika toka kule po papa njila sola na telefone na miso ana beki mama paradis na ko sala lo enveloppe ya bien soki na ye na ko peso nga na sa fani na mama paradis de mort nga mama soki na tali yote mama paradis na la raté wana anji donc za mwana paradis mwana na biso wana ya mobali bozo yoka mama bozo yoka bino moko peuple congolais lenga bakie kuna na zonse mnoka na ndo bakuna kupika masasi zaka ndi anji Là, baké présenter Fanny po ana ebisi Fanny mobile nanga zo ko sombela nga mutuka bango mi balé ba ma besta Chantal yebi ne ekutu teke ba ko sombela ana mutuka ana confiance na ngata confiance kamadi na Fanny bande ko nangai ba yeba so ba yebi ndama kana so bete mino boyebi ya ba mi bala bango bino boyebi na ebisi no déjà to so ngate e ko matena répétaka ayebisi kamadi mobile nanga ya ko sombela nga mutuka déjà Fania sur la radena anji de ba pasana radena ba téléphone ba ma besta pire bibali bango seke ba yeba ni ba ma besta ya ba ye wana pe na Suisse nga na zongi nanga le ba komi wana pe nde ba ebisi no boyoki ke ya zalaki na live ba kutifia na Rosette ba bandi ko soda na Kiswahili kuna kupika masasi kuna kupende kuna kubari kuna kuvanda kuna kusala live kuna mubari mzuri kuna kukata bilamba ba bandi ko soda ba kuna na bango kuna kudoni le téléphone kuna kutala live kuna kumeti des commentaires kuna deka ba kuna makuna bakuna bandeko bakuna na bakuna ndenge anja spike bino ndenge Fania so ki téléphone na ye sogi Fanny tendo skoli numéro na kuna kupika masasi mkunu kupenda ye mtatinde ki Fanny zwa numéro ya papa Anji a part non wona sike za flou siko na zo comprendre sike za flou ya ngwana ana bayoka na kina Anji na ana bakabela Fanny mo camarade ya Anji siko ndenge ni zo Fanny ko yiba numéro ya Anji na téléphone ya Anji. Mais quand on se comprend d'été, papa mane ko solo dia kuna kukabele mobali kuna yo o de kashika na benga na bido kuna kukaba mobali kuna kosala makambu ya mbongo kana mobali sikolo kono zasko ezole kelanga Angelo bis Fania zoki telefone na live pata pote ba kochi kote wana ba yibi numéro ya Anji donc kopene wuteke pa Rosette muswahili wana po leri ana zo bete la Fanny ma solo ya mobile ne papa Anji mobile nanga sala nga boya tindela nga ba 6 000 € za na mbongo to kabolo kama kabele camarade no tututu ezako toxique muninga o aza fragile et toxique pe mama Rosa l'air siko ba yena mama Rosa pendant pele mususu ana bete la
Fanny masolo mtu Fanny ba memelaga Rosette pose qui na toxement et c'est que ana pe ayaki na mobali ne fie na Rosette muswahili pesa la ki wana Kiswahili bandi wana ba abandi ko tuna andi yona Kiswahili soki kuna na mboka na mino kakuna kupenda ufanda kisikani ndenge za la ufanda wapenda fanda et c'est que Rosette sikwa ibi famille Anzi na ndenge ba Swahili est-ce que bolandi li solo ndenge bandaki e yaki kaka te Fanny mbala mo banda ko draguer atolo ba vérité boyoki li solo po bazaki na conversation que Andia kabela Fanny camarade na ye Andi pa yebisa ki Fanny camarade na ngato bwana na mwasi ni yene na ko pesa ye ana le to courant ana salaka live ndeko langa salaka live Lem sou kote nga na yebite yo bongisa Fanny oza obligé ko matana live Fanny faut claircir biso Ata 2 minutes, je vais péquer live, on fond la porte. Toza obligé. Si quoi bandeko? Hier, quand on a solo la naïe, po, mon roba solo ana royoka, a redraguer mbala mon côté wana baswaïli. Là, mususu. Rosette mudatinda ki, Fanny, zoe numéro parti ma solo bango ba yoka ki kenenge andia ki para ana, nenge andia sala kaboye, nenge andi boye, nenge Fanny solo ki na ania lukele camarade na ebo tapote live. Fanny a kezo téléphone nenge boyoki, aki abimisi numéro ya A, ya Anji. Azu numéro Anji. Wala na yoka ngopa Anji. Mais vraie conversation o nga na yoka ki ke, Fanny muda pesa ki, numéro na ye pa ya Anji. Et comme deux versions différentes. Est-ce que tu as l'andabino bien? Vous avez l'andanga? Que Fanny, papa Anji, comme il a yobe lukelanga na sengyo lukelanga mobali. Zwa numéro nanga yango yo comme ça on peut sa mobali wana abenganga. Est-ce que peuple congolais bozo l'andanga bien? Nga kolo dossier nga. Bozo l'andanga bien? Mais et pas Anji et bimi komi Fanny mutayiba qui est téléphone numéro donc c'est le côté WhatsApp te côté live te côté WhatsApp toujours entre deux tout ça là batamayele mais côté Fanny zage ya pesa ki numéro pa ya Anji pour appeler sa camarade na ye wana pour bosser les pistons pour ana pesa ki d'accord bosser les pistons mais leur Fanny a pesa ki Anji numéro na ye et pas ya a pesa ki Fanny a pesa ki Anji numéro na ye ana yeba kite wana za mabe wana tout à fait ça vérité na loba ana za ko couranté que Fanny mage ba solo ki anja ko kabula Fanny mobali mage ba ana na Fanny ba betanga kati ke to ko kende voyage to resala be to ke rode na yibi batambo tout entre copine na bango mais ana za ko couranté que Fanny a pesi Anji mwana na biso muke anje nezo kusama ma bezo compliquer ngabe mwana na biso wana ya muke numéro na ya téléphone ana heba kite côté là on condamne Fanny Salimabe ah to côté la condamnation Fanny Salimabe OK Angela bi Fanny mtazo ki numéro na WhatsApp mais Fanny pesa ki numéro na pas Anji là azo pesa numéro pas Anji Chantal a yebite bandeko nazo courant le côté na yebi kaka ana akomi pas ya Fanny ba komi sikoyo là ba komi sikoyo to mona ki biso na live ke ana komi mage ba laksa ki Anji te nde Anji bi bazo ki numéro na ya téléphone à partir à live mais ngala yebi ke Fanny apesa ki Anji numéro téléphone ana yebite dans la conversation Fanny sala ki mabe o kopesa numéro ya téléphone note ya pas et pas ya mobile camarade no ya yebite wana ngape na yebite pour que sala makibongo bavandi Fanny apesa ki na idée Anji apesa mbala moko mobali wana ozo kabela Fanny Anji alobaki camarade na divorcé apesa ba royuta poto ba royana ye ba royana susu kota la Fanny et comme neti ba bazu ba mibala ba député donc muninga moka bonga na vie a pisole pe camarade na ye bongo nde bandeko esika bazona ki ba numéro Chantal il fait ba yebisi pe nga eloko te jour à scène nga eloko lekeka kuna le Anji bazo bimana na ana ba benginga Fanny mutabenga kinga ma besta li passe aboni bien ana bakoma kina papa Anji awa kutu papa Anji asombeli biso ba mesh na senga ki mutu mesh te bandeko peuple congolais na senga ki mutu ni 1 euro ni mesh tata de washo avandi liboso na bino na senga ki mutu mesh te o nga ana fala pesa nga mesh na ba copie na nga na zana ngona ana tali bino pete na lobango te ça n'a rien à voir na bino ezama na bino pete
oyo ana fala pesa nga periki kise leka nango fana kutana ananga na kendanga te oyo siko ya papa andi nde papa ndi lobeke ande na ndako ya Fanny na première fois na gobi mabote na sale na bango enveloppe Chantal azwa 1000 euros Fanny pas 1000 euros na sengi mutu mbongo te papa ndi moko sola na ngabi mama paradis sogi na ye na kolukelo quelque chose mais ndenge quelque chose on ke bimana ndako ya Fanny nga na Paris na yebite ba to somba mutuka asomi mutuka ya cher basombele Range Rover na kozala jaloux ya Anna bo basombele Range Rover pona kaba mobala Anna pona nini nazala nga fia jalousie nazala nga fia na sara na makambo wana te quand même tu na batu tokoli na poto est-ce nga sina kaba mobala moto est-ce nga sala ba mobilo comme musinzo tokoli na poto awate ya na kozala jalousie nani ya Anna po basombele Range Rover bon so na somba Range Rover na somba te boza sir non na permite ya mo mona nga na mutuka te na na permite moi nga tambla na mituka na danger ya ikokite ezaka so muninga zana ngo fosa no nakokela Anna zuwa ni ngamu na benga ke grand dame ngamu na yaka kokumisa Anna mage Anna zane grand dame tendenge mo kalobaka azana amida te nga na balokumu na ngane na kenda na batu na nga Nazana audio mo papa andi autobe anga siko tindelinga. Mama kongo rende nga service. Papa andi azo tindelo audio wana pa autobe anga siko. Yo tindelanga ngo pa Nadine. Nadine tindelanga ngo awa. Nada sango peuple congolais. Po ato ko chanyoso. Voilà. Ndenge eleka ki wana. Siko yo papa andi to miso mabete. Ozana mabete papa andi. Ozana live na ngala ko matisote na live. Ponga na bwagi de ko matona live de le débit. Po na zaki na po na anate. Toza la pose papa ndi muto fingo nzate nazo loba papa ndi nakoyeko bota yo so na bota ki na âge avant soki yo momo déclaré ko za na 27 papa ndi so na bota ki à 20 na bota ki na ba 10 na ko bota ko papa ndi oh mwana mama kongo ana 30 do yo zo neti mwana mama kongo mwana ndeko na biso ana son âme se pose après ça ko gisi 30 yenti ana ko bota yo soki biso to bota ki avant na fingo papa ndi salinga ni na fingo za ozana innocent na fingo te oh audio na tindela mama kongo tindela Nadine tindela ngana cha to continuer li solo nazala ki wap na ki manzambe na bossa ni li solo nazala ki wap voilà ya magamba mutuka andi abi comme andi za mona moko lizuto abi akobi mananda ka Fanny boite apesa biso moi quelque chose muninga proposer baninga apesa bango enveloppe mais ana proposer batu ba mèche alobi ya za commerçant ye comme ça commerçant go tika ba mèche ne bongo te ba mèche ke ne ba mèche na Suisse donc a obligé biso to zo ba mèche ana faut la vérité ngala senga ki na ngo mèche te na senga pe papa ndi mbongo te papa ndi azana senga pe mèche te ana ye moko lobi papa ndi apesa 2000 euros oyo ngala teka ba mèche a proposer biso ba mèche ba 900 proposer Fanny ndimi na ye mèche ndenge ana lobeka go tika beta za eloko na souvenir mais Fanny za na besoin mbongo to za ba mèche na biso bena bandako ngaba perike tondanga ngabe kominga sana mamnanga ba avocat na mamnanga ba tribunal ba bengi nga ye pa Fanny bandeko boyoka ba bengi nga Chantal ana ya na papa nji ndenge zawe papa nji anga pesa biso mbongo ana proposer biso to na biso ba mèche ya combien ya 900 ngabi oh poni ba 900 bele bongo na sana mto ba mèche te e bele bongo poni nga ko fona ma besa pa pesa nga yi mèche wana téléphone na Fanny ba ti au parler na sengi merci papa nji merci beaucoup nzama pambola baba pana ebisi pona buka na te ka wana ebisi ana nga nzola nga mèche te pesa nga mbongo mama ana bi mbongo pona ninga na zo teke loko nga ko tika mbongo kende te mais la logique ba pesi yo te ana mbongo bakabeli ba mina yo wana bobenga nini jalousie nga na senga kite bandiko peuple congolais to zano sika batu bakabeli batu ba mbongo yo ngo proposer batu ba mèche nga na boyi na bi pesa nga mbongo po mabeso kabela nga déjà mbongo pesa nga mbongo aboyi bon yo nga kesela nga kankini aboyi na oh non Chantal na ko pesa yo mèche nga bité pesa nga 400 euros ya mèche 400 euros espèce nga na kosa kana nga te ana boyi aboyi na ye so aboyi otonga mutu aboyi na yo otonga ye mbongo mobali ne mo aboyi na ye est-ce que na ko songa papa nji pani non na boyi mi ana pesa nga mbongo ndambu ana boyi okuti ndenga za mèche na ochika ba Fanny ngabi ebe ana
Okitika meshi pa fani na zo tikina ko lokota to sekina biso pe wana. Apetikeli fani meshi yanga memi opesa nga na Paris. Na senga ki meshi te. Nga zali na besoin mbongo. Nga zali na hypocrite, nga zali na besoin meshi te. Ana pimeli nga mbongo, bo pesa nga mbongo ta papa njina melaji. Abo ye be pesa nga meshi. Ese ba ninga zala bongo. Papa bimisa vela papa si ba ninga zo proposer ba ninga ba meshi no te kaka. Mais tekela ba client no tekela nga meshi no, tekela na client no te. Nga mobile no pesa nga mbongo. Bande ko na mbongo na meshi na zwa te, le msubo kasa na zwa loko na zwa la ngeloko te. Chi ana longa ki kuna ba sombi mutuka. To sepeli pe la mutuka papa sombi mutuka to pesi honneur ne ba pesa ka nyoso wana bande kona yebi te ke fanya pesi ni mobile numéro téléphone pas Anji ou bien yiba ki téléphone Anji abimisi numéro téléphone na yebi na ngate bande kona nga blé nzonga ne fani pas solo kana bibish poto koma ki ba copine likambo pe le caractère sili na ngono est-ce ko ana pesa nga nini mesh nanga na papa njinga lo biso ke veje soka ye akoya ana bakoya ko zongana ana toke na tako menata moi kopo moi verre parce que mobali ya camarade po papa ndia se pelanga nanga azana e paradis na po minute azana e paradis bino mama makamna bandenge na bino bendeni bino mama na bandenge na bino ba jalousie bandenge ni nango bino peuple congolais comment mema na ba porter boy to tapoter live et si li bandeko bon comprendre ce que ba personne qui numéro de téléphone exact pour le bimi que Chantal ndatinda ki Fanny linga ye. Est-ce que ma solo ana bando bete la Fanny ndo bete la ngonga? Est-ce que ngala bay papa nji? Ma solo papa ndo bete kati ngala za kite? Chantal za kite? Est-ce que bando ko zenga luketu kuna? Est-ce muye se poso na mbonda ngala za laki? Mama nga ba ona ba boîte. Kiki copine moto sala ki socié. Et ko sila. To vandi pe bandeko. To vandi ndenge zaka ki copine to benga na rapé. Fanny soka bandiko solo la na po kota ndenge Fanny fa loba nga fa loba te soki na bandeko benga muninga soki ye koto to yoki papa nje bike Fanny mta bandeko benga ye abi Fanny mta bandeko benga ye Fanny msondo ze l'appel ya mobali ya kamada papa nje benga so pe Fanny akosa kinga na yebi na ngate mta bandeko benga ne boyoki di solo wana ngape na yebi na ngeloko te na yebi te bandeko bazo solo la nzoka nde Fanny deja ndenga za bandeko solo na bibishi abeta de bibishi kati menga Fanny tikinga ngana bibi kamana za mutasuko ngana bibi kamana bibishi ana bibishi yolo bibishi mutapesa ko ba information mais kasi bibishi mutatinda Fanny abike beta ana musinzo eza bibishi bebe se dumi motema papa dudu mbisi peuple congolais o ngana boa kaka o Chantal la boa kaka mais comment tu cause na ba trahison jusqu'à point là bibishi je regrette beaucoup to sanga no micha TikTok te to yeba ni vraiment mwana mama ana pesa ga onini oyo so soli nango kende ko lo mama nanga pa ana pima kamango lo bageza nini heureusement naza mutu mona sana babale te poso na babale na yebisa rabino me yawo ngana sambwe ndaka libala mwasa libala ndumba me Chantal la sambwe yako heureusement Chantal bolangiso nanga na yebima mna bine bele na ko lo bate poani bibish na wa matu na live tena banda bibish yo beto swana te masa mbala sima kaka foyebaka oyebi ana ngo yebi ngali boso ana quelle confiance compris pour bibi pour ça complexe ana là pour ça complexe pour ça complexe ana pourquoi comme on a niveau bondé mais bibi shi mutabanda mutali boso ayebisa Fanny ke Fanny azana li passa so zana no sanga sin mais bibi shi mutabanda mutali boso ayebisa oh masa ndebo okena njibande ko tiba solo la bibi shi na Fanny ngana sa ngana courant ke ba solo na Anji tout Chantal la yebite bande ko na ngai peuple congolais la yebite bobo manga pamba ba karta ki neti ngai ngane ba karta ki ana ba karta ki neti nga na yeba mambona ta olobo bi misampo na tikeli Anji voice ne na oloba Anja bi ba makongo Anja zo tindela voice bo tindela Nadine tindela na numéro o msusu to chango na noa ba karta ki nga peuple congolais bibish comment il be pire Fanny mais tu as sa Fanny beta ana musinzo ndongo zo ke nonga ne Anja na zo lobano beta e musinzo mais bibish bimi na munoko non c'est toi Fanny pa no zo bomba biso yo poatati na yebi tu peux pas bibish moi c'est papa Dudu Mbisi camarade nanga comment on commence à 7 points comme ça même bino ba camarade bolinga te poani na sala rabino ni na za Argentine na bino bibish na sala rabino ni nango po bolinga ngate
bino ko bozana ba mitu kana bino bozana bata ba permis botambolaka nga bofinga na sana eloko te bolekinga bozana ba misala ba mboshe mais boluka kana na via Chantal il y a quoi en fait bibi chinga tonga hote tuna ana soza na voice tanga na tonga bibi chezate ni Nadine ni Fanny konga la sala bino neti nini bibi comment ko décevoir nga jusqu'au 7 points comment yo tonga nga pa ana il est qui au moins gen nani pour ani bo sali likita mo botonga nga pourquoi on a adressé non bibi bébé c'est Doumi oboka nga na lela motema papa Dudumbis ma copine mbeli na mukongo na sali bino nini nazali na makambo nange ben na l'état qu'est-ce qui se passe Chinga on la dessiner, on m'a dit, ça trop dessiné, bibi. Donc, yo pour ça, leader, pour leader, pas bien, rayo. Cha voice, n'a pas maintenant, Kinga, c'est le chef d'état-major, Thérèse, m'a beaucoup mamaka. Là, je bien, bibi, chindene, on peut leader, bien, on va le mbaba. Il va faire, il a monsieur terrain, oui, bah, so, registre, m'a bouzo, bah, bon, oui. Mais ceux qui voient le leader, bibi, je te bébé, non, avis. Nete so leader so la on a téléphone comme suma kamla ba benga ko soke bimi na bébé no avi bibi tam moto to pesa na soute soki voya kinga sane bimi bibi comme ennemi na nga avi pour voir qu'il y a ça les bimons on a dit à ma bête magaga ah Chantal a ça to benga to zo ete na mama terrain so qui ka voix wane bibi toi détruire en tout cas to ke na ba plainte bo ke porter ba plainte ça mama bino mo salaka bo ba ngani na sabwe so bozo kansa ndenge ba latisse bracelet benga za bongo akosa da ko bunda pe ya eza dossier mususu e bembe ya juge o bino bolo bakay yo ba chinois bemba procureur na bino bozolo bakay to ko memela ye dossier pas procureur non comment ko to jona e bemba procureur na bino e bemba juge na bino OK bon attendeur sali e lombe moi ça vendeur yango Sarah chozo vimba na neto Sarah ndo na pobi ana na sima na ba voice na na voice mbali na ngata Sarah tu oses de me parler avec moi na qui parole mozo vimba. Vous avez silence, moi silence ni vous allons ça. Silence ni on a bien on a combo pour le côté na détail. Silence ni vous en haut. Ça. O bola skin. Mtolal sanga kawazate. Ni na vie nzambe ni na vie ya ténèbres. Thank you so much. Je m'appelle Ngeso. Maman botanga comme ne maïté c'est qu'il a Thérèse et Lima. Pour obéir, on a toujours obéissance. Dans le lobby, tu as dit solo. Bibiche, hier, tu as dit ça, Fanny. Beta, ana mosinzo. Ce que moi, Andy, on solo la rana, belé, na téléphone et tout ça là. Mais Andy, là où il y a lobby, au bandaki qu'on régissait Fanny, pour Fanny, bandaki déjà, kotonganga. Mais Andy, tu Fanny, abando kotonga ane pa na yo. Yo ebisa ki Fanny nini. Pour beaucoup de camarades. Pour bande avoir Fanny ba comment ba piéger Fanny bon ba voice bolingo bima. Parce que no ba camarade ba osekat. Fanny azotonga ana, Anji pa zotonga ana. Tout ba vérité. Ti Fanny bimisa makambu oyo ya ana sana mibali boy. Pour Anji pa bimisa ki Fanny eloko moko ya diabolisation na diabolisation. Anji azazo landa. E bande kabo. Fanny abenga bande otonga maman ana. Non, on pas Fanny, t'es pas Fanny, pas à moi, ma bé. C'est bon, bon, t'es. Et pendant que Angie a banni coton, Anna Baki a bêtu non Fanny, alors moi pour Fanny sopa par rapport à moi, c'est net Anna Landumba, Anna Boy. Allez, pèse Mouninga sopa ba plan. Et ça qui bon, 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 moi, on a besoin de mon maman, me colore la Fanny, bazotonga. C'est la vérité. Si Andy su kota kazaki mona mobali bango bdana ana basala baja ko registra batu déjà ana déjà à côté ça Andy makambo Andy registra batu pesa ana muta formé ani makambo registre batu po Andy aza mwana mki ko dike lié que lorsque ça la boite pas ça moi mki et là que verset et demi ça rancune ana na pomme noté moi de potinga bobuzoba togo yake ana yo zaki na pomme na banda kala 50 okoma mana na pomme noté ma besta maman Gisèle
Tala tata moi si le Gisèle azomona tata di wesh na tchelege ba cadeau. Boy. C'est la honte pour la bana na biso hein. Andi pa banda ki sfani likambo po fani pa so baba pla bandeko. Bon ba draga mo bala mutu mama be na kosala o e banda ki lisolo. Comme andi la bi fani muta benga ki ngana yeba kite. Na yeba kopa na tete baba ndiko benga na chanter za ko courante. Andi aza témoin na yebite. Ngam na tinda ki fani te kende ko linga mo bala ana ngai te bandeko balinga na ki déjà na bango ba so na bango na ba téléphone. Ngana yi ko yeba kaka après peuple congolais na sali nini. Pourquoi bo kizenga yi? Bate mwana boya ki kokota dossier na boya ki po ana mutu na nga fani mutu na nga na boya ki kokota dossier oyo na boya ki na nga bomenga na zoki kwa na nga silence na nga na bino kota te nini nga na sale pa ya ana te po na bomela fani moto nga Chantal hein ouais fixe allô nini nga na sale pa ana te na mi kitisi bandeko na nga ko kitiso na kitisa ki so ba kinga sen ba yoka na kitise bongo na susu comme quand c'est un ennemi à 2 mois, je suis 3 mois ennemi. Na peut-être pas baxelanga 3 mois. Na mi kiti c'est pas ana bande ko nazo mi kiti ça pour na fani ana limbisa. Ana mosala nga jugement na téléphone. Mais nazo mi kiti ça pour makambo e bi malibanda te bande ko nazo mi kiti ça ana limbisa e bi mate fana za mwana mabe. Ana soki boko ke ana za na ba audio na ngebele saka audio o nazo combattre ana pour na fani alitika fani fana za mwana mabe to yeba sali mabe yango audio nini o ana za nango o nga nazo ka vina nga na ketonga mobile na nga jamais ana tele songo sikoyo et je mets ma main à couper. Pourquoi c'est nous sommes zoba ou quoi? Allô? Non, non. Vous comprenez? Tu comprends la vérité? Tu vas comme manan. Bisous tous dans la carte. Tu vas comme moututa. Makambu andi abimisa tous ma copine. Comment ça tous ma copine bisous ça? Bon, si on a ma copine, mon femme bimisa que Robin a copine mususu pour que c'est quel délire? Nous c'est ça Robima. Bino bozo ba ngati ka babinga la que j'ai nga connaît la groupe. Non, c'est pas bien ton convive va boiter. Et je le sentais. Tout convive na baninga boy. Ya ko benga nga soute pe sangati ka komba bibiche. Ko be sanga subongote. Biso tout dans la carte dedans. Andi mtatan komba bibiche, nga mtatan komba bibiche. Andi mtatan komba bibiche nga. Et nous sommes l'assemblée. Là, tu benga ki ngai yo mama Congo, Fanny, tu bengi boy. Pour te convaincre Fanny, y'a ko sala ta live, o senga ana pardon. Ou bien ko sala ta live de mentir. Même nous te benga ki ana za bibiche. Pourquoi na tika bibiche? Pourquoi tu viens me dire ça? Là na zongi na groupe na biso ke choupeta o benga nga. Ay biso na keba na groupe na za mutu mo zo bimisa makambo. Na zongi na kibina na kizanga mama bibiche bibiche chez toi. Mais bibiche awanga na ki. C'est comme makambo bimi baba bibiche kwani. Oh. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce délire-là? Vous savez, c'est quoi ça? Oh. Laisse ça, va là-bas, je travaille. Va là-bas, s'il te plaît. Bon, t'apportez l'enga live, s'il vous plaît. Oui, faut changer anglais. Laisse ça, va là-bas, c'est cassé. Allô? Ya solo wana. Ya solo yo benga po ebisanga bongo po bibisha bengi yo. Lenga na tanga komba bibiche. Toza non batu. Lenga na kota na groupe na sabino ke benga na kiza bibiche. Bon nimela nga. Comment nga na bandana bibiche ayebi ko leka ana. Comment bibiche ke na ko tonga nga pa ana. Bon mon normal. Ça tu trouves ça normal ça nga tika komba bibiche. Oh ya tika boy. Ko bibiche le qui? Bibiche abanga nga tanga na banga bibiche te. C'est quoi cette histoire hypocrite? Bibiche lesa nga benga na lesa bibiche. Ma comme ça ça veut que oza mina ngantimi garder mino yantim. Pourquoi qu'on nous trahir nga? Yoza mina ngana na tongo te bibiche. Toza na ba chercher si na tongo pas chercher. Mais bibiche toujours pourquoi c'est toi? Je dois te parler. Na bi to robeba na tezo mayele soko kan sangane ma kan sangane mi j'en ai rien à foutre. Et j'aime ta sali mabe. Oh. Toi vu na ba tongo ndeni. Bibiche kana ndak na ko kan pe photo ndak na pesa ngo ana. Fana loba, la seule personne qui rentre chez moi c'est Bibiche. Et seule personne qui parle avec mon mari c'est Bibiche. C'est quoi le délire? Si on a bien papa de Dieu expliquer ma cabob, non, on se fait là. C'est quoi ça? C'est que bande d'hypocrites comme ça. Vous vivez avec les gens, vous êtes là pour réagir les gens. Bon, ça, on a un enregistrement, on est. On est en train de faire ça. On est en train de faire ça.
Dans ça, la mouton n'a protégé ni Bibiche, ni Fanny, ni moi-même. Personne ne va protéger ici. Nous tous, on va rentrer dedans. Allô? Merci, Aya. Vous m'avez dit que vous avez 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 dit qu'est-ce qu'il y a? Comme Naza il est traîné beau temps, il beau temps parce que nous les carabino, les kangani l'autre. Bino ba soit disant pour venir à bande de l'école maintenant en bossal. Marambo nous ça font na salon bourrique. Na beau temps até. Gaga ko bien até. Bandeko, faut continuer le solo. Ah! Faut tapoter les live. Ah non! Toi même dans la sentiment, tu vois bien ngai, trop d'appels Gaël. Yebsa Nadine n'a pas son numéro ngai ya oyo be fixe. Vous arrêtez de m'appeler. Bo ben trop. Bo déranger les live. Bo ben Nadine n'a pas son numéro ngai oyo be fixe. Bo tiko ben double H. Bo ben na fixe. Biblon, ben Nadine n'a pas son numéro oyo bazo rejoindre nga awa. Ben Nadine n'a pas son numéro. Muto bomba zate. Fanya banda ko solo na Bibisha vanga na ba cop oyo. Ombo bomanga bwendeni ko bino di. Ore no Chantal bola no bomana bino. Boka sate soki bola po jija ke to beta la makofi. No ke garde à vue jija bimisinga poza histoire mususu bobanga te ko bokutenga na nzela bona ke to beta la makofi. Jija na koti garde à vue. Je suis moi na poto. Boka sate batenga na jo bracelet na na to ko bunda te sunu boko menacenga. To beta na makofi. Na koti garde à vue na bimi magana na peine nanga. Pourquoi c'est mon banque ça va bloquer besoin d'angoisse et bemba procureur et bemba juge oh Chantal bola bo solane ba procureur la no boke to ke fondé pour la procureur mais ça procureur ne bembe nae ba chinois ba ça procureur la boke fondé ngai bembe nae bemba juge nae wa ko juge nga on sakana ba te belé boye ko pour zo nga point faible moi pour la vendre nga calme na so ba makamu nga mususu na mo kipa mo nga bile mo mbo zo ni ti faible na bile pour na linga copine c'est quoi cette histoire et comme moi trop wesh ouais on va se parler. Oh, bibi shimutatinda fanya beta fana mosinzo ana funa makuto yo kanga. Abinda mo solo ne bo keno bo keno ngo ko beta mosinzo ela ksarani. Mais bibi shinto ba ana mutaba kisiti. Mais c'est quoi cette histoire merde? Pour le ne pas benga Anna tena kebisa Anna. Mais pourquoi toi tu ramènes le message chez Anna? Mais c'est quoi? En tout cas, baginga san bolimbi sanga ba passeport rouge paradis nanga. Na éviter son rosol sa sotu ba film sus bolimbi sanga ba la mama bolinga bolimbi sa mama. Fona kende boy. Bibi. Tout ça dossier par dossier. Bino bo banda deni solo bibi shi déjà yeba ke fanya solo la kana anji wana ngana yebite peuple congolais ba kartenga lem so li passe ndo boy ko yebi sanga lem susu nga ni fanya tonga nga wapi bananga na yebi fani to ke na 5 fani soki 6 ans yango fanya tonga nga sika nini lelo ke tonga nga pa ana yebisa ki nini ana bombi makambo yo bandaki le fani zo tonga nga yo cheka ya fani bongo vona yo aneza wapi ba tonga nga 2 personnes. Pour ça qui est comme à niveau na tonganga. Après ça tonga nini? Kama kambo yo kaka na internet bo finga mbali nga voyou tout ye pa loko chonka. Bonga beta nga fani kati na ngate. Atonga nini? Bo makambo zo le ka solo zanda kuna fani yebi na été. Toujours côté la fanité. Toujours la vérité. Pour ana dès le début tinga zo lelela ana zo bisanga Chantal. Ozo zo para camarade no ana. O gangela nga trop na ba privé. Na bande ko kitsaka pona fani ana. Mais na temps normal ana yo ko gangela ngate. Na temps normal ana réalité au paradis. Pour de gagner ka métier. Pour makambo bi na réseaux sociaux bande ko na munyo kwa mibe. Même ba kinga san ba ebité. Tola la lisusu te banda makambo ne bimaka na groupe tozo la te même incomplet la bibi shinakati bande ko ba vana na batu ndenge nini.
Bibi chiti ba solo rana Fanny na opese numéro fo Nadine Fanny sera bloqué Nadine débloquer Nadine pour m'amuser mamba sérieux Nadine va tindre la Fanny fixe ate tindre la Fanny numéro oya bimisa WhatsApp Fanny fa bien na WhatsApp Nadine soki bo bloquer Fanny bozawa na bo débloquer Fanny sera bloqué Nadine débloquer Nadine tindre le numéro oya lukinga na WhatsApp oro solo la na WhatsApp pour Fanny moi matala live ezate fa nda ba consigne ba PC pas ba pasteur ne pour ba muso za ko fungula ba porte pour to vandi dans la bandoki. Vous comprenez? Même moi na mobala na anji soki anji moi na bisona ani moi na muke ase ne pe loko tezo bo vinga mobala na oh le lazo sala boy boso na rade tokenda na ondeni yoso bimiso dio na ngapela bimiso dio na tokenda na ngobongo ska anja salini na sene loko te ase ne loko te bo chikaye tokota li solo nande ba somba ki ba mituka na bango na ngala yebite bibi shako sola déjà na Fanny ngana so courante bandeko tesa ngo courante me bibi shebi Fanny pona nga Fanny ba bibi pona nga menga sa ngo courante makamda ngo ba solo li yaya ngana ko ba likabali bala oyo na yebi ngo lelo lobi pété bandeko na ngai bandeko nzambe témoin boko yebisanga bandeko peuple congolais solo zebisa bata groupe na ngabe te yuko kabiloba loba to yebi yoko loba oui bwana raison maman na bino loba ka moi trop mais na tonga kaka binemi yo on est na ngesa ka ba ina audio na tongi chef d'état major Kinshasa na suka leader bobi misela audio na tonga batu na nga ya kati bia mami na nga résumé très sage bibish na sali onino bobandi kopi na Fanny makamunes ba sona na nji ayebisa yo bibish bozo tonga ana na Fanny bibish yo botonga ana na Fanny nga na zate siko bibish a joué maline ndeni pendant que la Fanny na conférence na ye là siko ba comprendre que ba lingani des ana nji alika ba ngasko ba ngala tsanga mafuta ba yo kota ngasko na kateli sanga wana bandeko ngana latika ber Fanny pas la qui diabolisé par sœur wana ya Suisse Rosette romata miniature lobi bo mdena osasa yo na bibish bazaki ba associé ti ba bibish ayebaki ke ndenge Fanny bazo solola na ana makambo ebele bibish ayebaki de bazo solola bazo yebisa anji mage bibish na solola na anji te me bazo solola na Fanny mamba babolingo yanga ne ko bakali kamone ti lobi na ngo siko tokende babandi be masolo na bango tutututu je musuka ndezalaka ezalaka siko soki bibish kuna basololi ngabele bibish totonga ngala bibish totonga ngala ye paza kamadi na ngai bandeko totonga ana totonga ko pena bibish muto zo kasala mutamalamu yem tela option so mamba bakisi zaraye ana simba bakisi ne oza soki mwalima soki mwalima ba mizilima soki ngala yebi ko zara mwalima boni boyo ko ya no trafiquer nana na mo trafiquer bebo beta nani bebo bunda nana ko beta nani bo beta nani ngo mwana mkia oyo ko boya makofu ono makasa ko na sanda kuna bo beta nani ngo po mona luka mna bitumbe zate kabo yana bota so na bimate kasiti bo luka bitumba bo ko beta bo bomanga bo tono so mutanga na okitana sete ba jana bo suki son kuna bandeko donc to zaki copine ana kanga mna olinga bongo ngate do Fanny kembo pa Fanny kembo bana de ko sona bibish ngana zaki nango courante na biki ba solo la kama makambo anjinga na ibe na ngate ngana ko ba mamba nji bandeko après sono ba soki 2 jours soki une jour et pété même bibish ye moko pole l'ex que Fanny a sanga makamba nji fallait mi bibish pas signaler tanga masa tala boy non lui je signalé ngate ngoko ngwa Fanny yaya li solo siko lekinde ba pesi mbonga wenze molanda koto balambi biloko balambi basoso balambi bapondu balambi ba matembele balambi ba fufu ebele balambi biloko voma feti bake basukoli baniki nzoto gaili mena chercher chocolat basali makambu nyoso ya bazupe ba biloko bena ngona tabe biloko se bela ki lambami etikala ka balia bayele biloko pe na table biloko tondi na table wane tondi ebele yaya basukoli pe nzoto bapakoli ba poudre bate ba manzaka yaya leba vandi kaka na kiti balinga banda kolia ale Chantal nde muta yaka sonner porte ngande muta suka balie lisusu tenga
ngala zala ngaka innocent mutasuka bango si balamba ki biloko yaya bataki déjà ba sauce biloko sela mama ki bandembi batie déjà na mesa la bengi balia ngane na yeko sonner apetia olie katani pourquoi na lobi bongo za lisese mikolo et si basala ki ba bolingo kuna ba solola ki anjina fani ba yeko loba mama bolingo ka 2 jours babande de yeko solola anje zotonga fani ezotonga ana pe zotonga fani Rosette pa yazo bakisa mutuku totonga kinde ana plus sur Rosette les Rosette mais anje zo bomba Rosette po anini ozo bomba ndeko na muswahili po anini moni bino ba swahili ba bozala ba trizi so ki trizima libre ozo bombe po anini parce que yé pas le bakito yé pas le batro Rosette yé ko nabiso ko ana zandumba yé ko tum nabiso ana boye zabino. Rosette, vous avez bon, Rosette, le bon matin miniature, pour vous avoir Rosette, vous avez battu la tienne, le photo de la miniature, pour monter mon angélique. Ngana sala kite pour le nom yoga Rosette au fond la mbango ko bagay Chantal batina ki fanya alinga andi ezaki ngate ezaki bibish na yope Rosette ngane ko kuta bande ko lisolo na suka la vandi be fanya bengi ngai ava ko bibisha fanya benga alo Chantal boni bien masa ndenge za bo kutunga boye webi anji na anji bon neba anji tendeni yoza muta mabesta neba anji tendeni mumuzo bakamadi nino soza mona mwa muke mabeste mwa me makena ndako ne bongo pour fanya za na numéro ya anji yeza problème asa na mona muke soka za na numéro ya anji tout à l'heure lobaka za mabe parce que ko pesa numéro ya ko pesa numéro pa mobala muninga ebite eza mabe mais na niveau ba koma ki mabenga na ba mabesta baza ensemble c'est que pe eza na autorisé za na numéro mobali ne bandeko sika sikonga na kweki na piège yango na bandeko fanya benga bina ngandenge za kutu anji asana ba boutique ne ba téléphone kuna na gisasa asana biloko na ebele allô ma paradis pardon bonjour non comment il s'appelle batu bo benga nga Rosette ba le belanga te ngana zakile kingina ba Rosette za te suisi ya muswahili boti ngai webi ke batu bo benga Rosette yoke okeno chinda mutalinga mobali ngaite Congo sapte pas la problème na ekuna ba registre ki bona ya be Congo sapte eza fiwana Rosette afana na Suisse ya muswahili azana ende kwa njite bakuteni ka take ba swahili ba bandeko te bandeko bo tapotele biso live s'il vous plaît live eza ndé tapoter bandeko isole zati vous comprenez Rosette wana ba bandeko contexte ki bando wela anji Rosette alibia ko anji ko kabele mwana na ye fani pa lobia ko tia mutu poza kina ngoli bala baje poza libala solo za yesa mama bongo so ya libala solo est-ce que ça mama bongo yesala bazo wele la e bongo allô comment elle est Mama Rosa Sandan Dombele? Bien Mama Rosa. Comment les bébés ont Mama Rosa? Voilà quand même t'as ébi singa Sandan Dombele. Ba santa de pouvoir ba tozana bango ne bango motema papa Gile wa Gizo. Kamala za na susa muninga sala abe merminga musala za susa muninga na yeno Sandan Dombele ya Gile wa Gizo. Mama Rosa. Yem tan toxa ki Fani. Lingaye salaboye alala ti ba yeko pesa Mosin autorisé. Président Gabagé. Je comprends ne fanya ça qui bon pas ça mon épée anazana sérieuxté. Azana mibali na épée belé mana mascaro. Mais la logique Fanny est alioté via Anna. Est alioté. Azana mibali 10 20 inga otalote eza maramunde ba vinae. Bon toxité na kati yebe mobala zalaki na kati ti Fanny ba nokotonga Anna c'est que mobali pa lobakele e bandi matonga ni bandi bon. Ngana yaki naka mutasuka yaya balambi ba ngibali nga na beti porte petit katani bango. Na vandi kamadi na nga benginga. Allô? Maman paradis boni bien li passe ça va. Ah, andi kuta za na boutique na ye. Il faut ça la publicité. Zo luka yo ça la publicité mais ana mtabane ko bloquer ba ndeko kale. O ça la publicité. Oh, yaya nga lokili sola publicité ba ndeko nga zo kena bona vokana ke jugement. Oh, n'ebisi oh. Pour ni boye bisi nga sala nga publicité tout ça parce que peut-être afani que ça oh. Mais ana mo sala ba publicité. Ndena sala ngamba le publicité. Alinga mobali ne ayeba na te bayeba mobali na yete po ane mo ebisa alinga bayeba mobali na yete po na bata ba réseaux sociaux wana za mobali na ye azama vie na ye ana loba ki boy akoboma mutu likolo anji mutu ko meka na anja okota sama bele aza mobali ne ngana ye ko laksa mobali na yete boy alinga kate c'est normal azo protéger mobali na ye nga sikoyo
lene fane bien ke anande mutalinga kala mtute ba protéger mobile ngaka bi matinga oh bongo likambo somo be papa njiku te molo ba kaza fani nanga atala nganga na ba live azanga kate oh titela ngali numéro ngana benga fani te mta pesa ngali yem da pistonner ngali ngam na senga ki fani foko ba vérité bandeko azima ba vérité pona nini la kendaki bongo pona publicité bandeko na ngai mikolo nde na tomboki na publicité eza pe erreur na salaki il fallait anaza le courant je reconnaître ma beya je ne reconnaître mes attaques na tinaki muto linga mobala mutu basala mosinzo pona de ba linga laki déjà na ngana zalaki te apesi bolingo ngo balinga so balali na ye bakutani na ye ba bimi na ye boso na mso ana mtatindaki basala fanije ou bien zaki fani mtatindaki bien ana tindaki basala andije ou bien pe andim ana tindaki be fani sala ananije. Rosette à Suisse, maman Rose, elle est rwandaise. Il est rwandaise. Bon, rwandaise, on est congolais. Mais Fanny, elle est pas trop maman Rose à Suisse, elle est en miniature. Elle est rwandaise. Est-ce que tu as Fanny numéro? On a dit Babou, tu as Fanny numéro. Tu as Fanny numéro. Pendant que tu as Makambu Moussou, tu as Fanny numéro. Hé, bandeko. N'a pas quitté. N'a-t-il Fanny linga mobile ya anata? Ce qui n'est pas qu'on le débit. Nengala bala msusu a temasa baele ou bien masa le msusu likamoko zana parce que ngala za pi anate nasa nga pi anate bandeko matana pi yete na ko sale mabete ngala kuti de sika mode mabe sala misko momo sana sani mabese sala misko na sani na ba bo tika mabe wana parce que sala maki déjà na kuti ba so ba lingri so bandeko pepe ko ngabo tala likamu na kuti se balandi biloko beli fumbo beli mamute beli ba tika na mesa ngana yeko beta porte. Les familles bisinga anjukutu avec faut saler ba publicité tout ça là on a besoin de benga yo famille de bisinga akobenga yo ngasko pressé bande ko bo comprendre nga côté on a peuple congolais je vous demande pardon et ça pressé na bi oh parce que les marana benga njinga mamba publicité bo mbela mamba publicité ça na publicité et si comme moi moi ça va te fanite si ka ngande muna senga ki fani numéro anji c'est pas fani faut que le vérité ce qui fani pas regisaka aya ko tcha audio pour lenga na solaka na fani na solaka na ana na bibish na regisaka mutu te pourquoi je vais registrer les gens merde tinanga numéro ya papa anji peuple congolais ska ba bomanga ska ba que Chantal alia atini balinga mobala muninga Chantal tiba yango na bande ko ngam na senga ki numéro et bandaki na point l'air fania benga sanka anji ko tinanga zana nga ko sale publicité mais ndiye ba blokaka azala boutique ya munene na kati soki ya koleze soki ya kati ya mboka nini faut sale publicité bande ko ngai ngande mutu na sengi numéro bi foni mais oh tindela makamba somo be tindela nga numéro na benga ça la pensé que na le kapa ana na sengi bana moko numéro posane tilikita na biso ya muzikite e muzikite oh tindela fani za na numéro mobile ya ana ngapi na yoko zana ngopona nga ngapo na publicité eza na ngoli kama mabete mo baba camarade mabesta ya bomoni sikanga na quoi une erreur ngapi na zui numéro na bengi la bandaki liboso na sali na yebo komana nga sali na tindi sali na nga na moni mbala papa anji mutabenga kinga abengi nga la tike fois c'est maman paradis abenga maman paradis boni bien papa anji pona bino sona mobala ana bien papa anji boni bien papa anji ba bisenga pona ba publicité boka voice pona ba publicité yo ça va nga be nga ça va mais makambuka ya tribunal on kende yo mtu zo sanga mwa mutu na be na bezo vraiment ya mbongo pona sala nga publicité ya na sengi nani mbongo Mani kena moni olobaki ngana allo. Merci. Merci. Mani kena moni osalaki live moko maniki de John Yope lisusu ende ko nanga sito yoka na te. Botin de la famille numéro Fanny benga na téléphone oyo. Botin de la famille numéro. Botin de la famille numéro s'il vous plaît leader. Attends quand c'est ennemi bijou. Bon me botin de la famille numéro oh s'il vous plaît ça a besoin kota awa. Allo baka quelque loko mo kita ponga na sisite ponga na ba puchu. Non na kitchen descendre te. Bandeko. Ngala bengi papa anji na bengi kuta na tiki message kwa papa anji benga na benga papa anji rappelenga mwana batupe allo maman paradis bien ça va papa anji papa anji ba bisinga dans la boutique pendant sa publicité mozo lukanga tende papa anji bi oui c'est vrai dans la boutique na ba téléphone tout pour la publicité allo
te fani o matana live te abenga awa bozo kopate ka matana na live te abona ye ba miniature boy na ye oh ba bien benga awa leader rotina fani numéro o bijou pardon sorry attends achika kaka Clara de London bondela mwana mwasi wana palatinda numéro e Clara ma cc na nga bandeko mama cc Clara de London s'il vous plaît bandeko boze la fani zo matana zo bano likambo nasuka ki boyo obungisa na makambo makomeleke belé nasuka ki wapi putain merde nini téléphone obenga papa nje biboni mama paradis bien bon tapoter live bien mais osa bien moi bien te moi ba tribunal tout ça là ngala ngi ba bisinga ko on do lukanga pour na publicité na besoin ça la publicité tout abi oui c'est vrai na la boutique na nga boy si et cielé voilà ce que tu vois c'est dans un téléphone avant j'ai un téléphone voice on na tikela ki obozo kana allo papa Andy bonjour ezanga Chantal Bola fallait pas faire la publicité tout mais muta pesinga numéro za anate timba eza fani même ta pesinga numéro za anate bringa za hypocrite pour ani ngaza hypocrite te muta pesinga numéro c'est pas ana eza fani na psekiye papa Andy muta pesinga numéro eza anate eza fani timba kolobisa ete poitier na okana de ma blocage mo balinga na sa publicité te siko boye bisanga mutema mabe nini na kabi mobala mutu pa nani na tikeli mobala mutu nini message ya mabe bande ko peuple congolais je reconnaître mes défauts et ma faute que lena loba de la suka ko ebisa anate za mabe parce que za réaction na ye oui makese bitendi aza réaction na ye ya la sala ki mabe côté wana pona mona ngi benga ba bloquenga papa batu pe mona batu solo ni nga bien asolo nini nenga bien bandeko esili wana na zonga kilisusu te na yeki lisusu te bobi misa audio oyo nga na zolo bake fani linga vraiment mwana mobali oyo bien papa Andy linga fani papa Andy omoni ndeza boye fo sama bolingo na fani papa Andy aza wana za viva kufite siko na pesi piston pa nani na lingisi nani le balamba ki ba fumbo ba teba mbiso kaka ba matungulu ba ai esi ba prépara ki repas sala kité na lingisi nani pa nani jaloux ya nini o ana lara yoki makambo oyo yaya le to benga ne papa Andy après 2 jours to mo so na li passe bilanga anja okuta linginga iboye parce qu'on a pas le passe anja linginga iboye benga bichikolo mama minene boye anja lingi opwani o yena ana basa ya ko beba na ana mwasa mabe ana boye anje mama mama ibisa kiswani nga bichikolo babwe mama eli kama munene be nga mama mno sonakendo ibisa bata group nanga funa kendo go ibisa bata group nanga mais mutu mususu te nga kunde mna benga bibishi na ibisa bibishi ozo courant ke fani bibishi bien kasi na yebite bolo yo yebite bibishi bobo melanga nini na bengi kaka bibishi mutu nanga andiana ke ko linga fani bibishi bio bo yo yebite kasi ba linga na fani siko ana nanga na bibishi yo ko bimisa ma voice nanga mutu azo pesa ma information ka yebite bisa ki fani abeto musinzo te esi ba sala ki fetch ngana yeka roya participation libabe ngana yaki poka ngana bengi na sali nini peuple congolais na kabi mobala nani bobi msangana ti film ko be ya danger na sa danger te ngana bengele ka peuple congolais ko bominga ti boka vwana ngai lokoso ya publicité mte bominga lokoso ya publicité lokoso ya publicité mte bomi Chantal lokoso mte bominga lokoso ya mbongo bande ko mte bominga lokoso ya mbongo te ya biloko zo sombela anesa ya bango ngana sakana basi ya mindele ya danger ya somo bata otalo ndimite ke Chantal mtazala na ye na saka bango complexité na saka ka complexe pas ana po muninga zwi mwana na ya mukie o ngana ko bota 9 mois azo sombela muninga biloko na ye pona nini ngai na kokela muninga zuwa ana ngo peso na sengi mbongo kangela nga mutema te moi 200 ko ya 380 ko ya ana wana sikona ko sala ana mabe pona nini asalinga nini pona ke sala ana mabe na linga kena molingo solo nga komele bitumbo nga na koteli ana te na ba chinois Chantali yana mdatinda nga kotela nga na bitumba benga mona nga na telemi na fongoli kamera na bando de ma po mona masa batasale loko te tozo mona jalousie na kosalanga ya ana nini ya nini ya na lataka nga bijou te na linga rapé ngote na lataka nga fantaisie na afia complexe na ata bijou na bubanda libuma mama na ngata zola ta bijou nga na botami batanga ba bijou na kosala complexe ya ana nini na tai na bwaka manga moko ya makasi ya nini ana soka linga ba mibali ne bele talinga na nini muninga zo sala vine azomona kazo se retrouver etalinga na nini
jaloux nini okokela ana même ye Fanny okokela ana jaloux ya nini bibishi yo okokela ana jaloux ya nini yango tozaka na poto na yebi na ngai te oyo komiki mobala muninga bosaleli elikita na lobby na tiana no poste koto ana yo munoko solo lokolo combinaison noko ke zo vendre zo chatoro mobala muninga bosaleli elikita bengi otiki voice imbécile yo la Koffi Olomide abima na jailed ndumba mungando toi tu veux comparer toi avec moi na yeli bino na mobondo na kiteli bino na se yo obima na mobala Yvette o kamado lo bake balongolo matrice na libu mobali na balaka wakenda ko lalo na Dubai imbécile yo tala yo sika makamba boye zali yo koko lo barate tu es la même imbadi na kati yo ko timbadi ya mabe yo lo ba Melissa era makila ozo fungola mbango ngolo banini yo Melissa ko era makila era sala 48 heures akima yo ana kuta Melissa makila basombele jeep yo sombi nini yo kizengi yo ngolo banini yo kolinga mobala ocho beta mosinjo oyo sugi zubi na lobi ya yo Karine suki obato ko sala yo dernièrement mutasali ko confesse nanga kokote yebisa be bana membre no ekiri no ya baburiki ke tala niveau nga na za buriki na kenda ko sala suki na niveau complexé na kenda ko sala suki pa ya muto asala ka Chantal suki camarade Chantal Coco yebdo to sala suki o osaki na samedi o bokendeki ba fete biyenga bato bakufa mutasali o suki na za kokote okobisa bana membre no te kenaza complexé ya fio Chantal na niveau tina basuki na kendaka pa coiffeuse ne muto asali osuki pa bomsolo ni litoko bongo yo fi soit disant star ozanga coiffeuse mais muto asala ko suki na koko ya ngati on asala ba publicité somo nga kena pa coiffeuse no coiffinga connasse je te demande à toi connasse sale pétasse de merde toi double H bibeno kito je te pose des questions tu oses au finga rabatu bongo mais muto to salo sugi eza koko complexé ok bisa koko sepela ngano nanga totongo ki ona koko totongo te poani e wazi koko za muntu nanga ndenge na lobby boy koko pa cheo ala bal bay osala ke pe publicité te muyibi nde muninga sombi azwi itch afutele o chike ayeli o periki na alandio d'hotel bobengi yebino yo mige menga mige yo mto benga ka koko mige moni pour la deuxième fois yo ne no nyoto na kuluzu mige yo nazolo bana yo mige omoni yo pour la prochaine fois ozo devoir ne chikoko nyongo mige mto pesa mbongo wana po koko aza buru kite bozo na chena pose wana ko chena pose to tapoter life marambo sebele bondi mekite Karine wana lokolo combinaison suki asalaki akenda kusala suki pa mutu asimba nga mutu makoko ye fona expliquer ba chinois des modèles maman bino za complexe ngana kolanda maman bino to ba no complexé est-ce que ça va la Chine très complexé oui koko c'est voir ça la musana même ennemi na yo ko pas quoi faire ennemi no te oyebaka koko kalala ando sanga suko sepela kana kapananga asala suke liboso miga benga osalela koko ni publicité ni mbongo pesa ye mais moi ça bato alaba ko sala publicité osala elo côté o posta payete yalinga poster yo boyi na ebisi koko na mwabola mo na zama bichika prochaine fois oyeli sous complexé to comme nous na rando yesuka koko sala suki ozana solution ça no bebisa maboko koko ba bebisanga susu ne zana. Donc au baby sama boko ya koko mukolonga na kifana alors boy ko sala koko publicité na suki o sala o dernièrement o bisi ba sifa mama na na pom na bangote o bisi ba sifa mama ba poster koko mais yo bo poster koko pour honte ba o mona koko na se koko poster Karine ngam na se na bi poster pas le côté. Même si koko za mbasuka koko ngana sela ko suki na sela publicité za ya non na âge na ki kamato ki camarade ngana ko sela ko publicité mais loko moi solo ya muno solo na tina mo côté o salier suki a sela publicité a so poster mais abata mina sima yom to salier suki alingi bato ba teke yom to salier suki en plus o yebisi koko boy la prochaine fois ça la suki na o sala kinga bébé o lula kinga nebi ko fo lula o lula nga pa koko bombeli nga te bisinga nyoso atongi poete robika bolam no mayebi singa akobombela ngate mais na yebi soma devant live pour kenda so pas kokote tu vas plus chez Coco yo mige nienga bo devoir Coco 500 € ya coupe liboso yo mto tombola téléphone na maboko na mikuse obenga Coco pour ça kilokolo combinaison na fait tika lokolo désert sale suki mais bo futa mbongo wana te mige na rolata nde yo mige yo ebinga te na rolata nde yo mige minga moni yo na rolato ngai sifine sende dine na sali tapage mbila ko iba kanga biloko wana bo sala dans les noirs nous comprendre bo keba
mige mbongo ya koko soko futi yango te to tombola ka téléphone obengaka koko au coiffer le combinaison fia le solo wala fia le kilo wala mbala suka yo le combinaison na kiparo to ko ta mamu na te kokota makambu na ngate ge mobali abatu babenga ke imbécile nyama mwana mbuwa kabua kizengi illettré vaut rien yo tolo baka kokota kabenga mobali ya muntu bona nini kasi zo njiti zo njiti yo ko so njeli ngi roboya eza baguna olinga bana mikete yo kasika ana mdemda bimina mwana mke baguna yote yo poza muta bagugar ya bana wa mike wana yo pet muta ba bebe buchu yo poza mutu na ngoto burikeo yo kasika ana ne yo be mana bana mubobota bangoto dondi ya mwana robota yeti dondi ba mwana mukete centimètre asa mwana mukete buriki to yo to zi chiga robota chiga na tan normal ti yo burikeo mezanga ana mta bimana bana te bo bimana bana ti yo makamno funa mbangoloba babenga ka mobala muninga te po anjinde za so beke la lo yo kanga makolo imbécile nyama yo de compenser ana numéro ezande bino ba compenser moto to sepela ne senga ya njio zo sepela na malere ya ana moto to sepela nango mais bozaka place moko te bo kichi moko te ana leki yo kaka so loko zo yeba te ba chino bozo boya ko yebiso boza classe mona ana te ana leki yo kaka mama ana leki ne yo Dondi so somelo mutuka. Dondi ape sokota dondi takabila ta 1000 euros. Ana leki yo kaka. Yo so lele ya choisi matata te. O lele la nani. Na bandumbo no ozanga na bona bo tanga ba kombo na bango. O lele la nani. Yo. Mwana mbua. Mbenga ka mobali ya mutu te imbécile bemba mama Charlotte sikazani ya makabua. Mama Charlotte yemeko ndumba. Yo za ya famille. Charlotte ndumba Charlotte mo alana no bala koko sompo. Yebino za ya famille. Numa kamna bozo la pate Toko comme la juge na lobby va ici oh on toya après toya non après on a besoin faut ana pona yuko ko tsaki munno ko makamunanga zo andit commissaire mwana no kanga ka isuti maboko melisa ka libele imbécile ni ya mwana mboa ko benga mobali ya mutu bona benga mobali ya mutu tenga na zana besoin publicité na sala ngote pwani mobali ya mutu ni na ngazana mwana na za mwana muke ti baba ne de ko sangsana beke nyoso wana ko sagana ngate imbécile ni yama Akaza ki mobali moko mukolo ya machi beso ngala linga mbala bato bena komena mobali mutu moko mabea imbécile mwana mbwani yama okenda ko lala na kofi kuna lala na shell yo moto bo mosinjo mibali kombe bimina garçon les joueurs ne ba mosto kenda ko lala na yet te loko poubelle wa salito mususu yo mama ba chinois moi si moi sans zanga valeur ba chinois ne ba azata na coaching moko te baba Chantal bona zanga na coaching te bitu bona ba coaching te ta mama ndenga koma vagabond ba live ina sa mataka sans dignité o funa mbango funa mamba ano do yoro bana anani ana tandenga zana anja fingi aleki yoka vine eleki yoka yoko to susu zota mobali lokola anji wana te yo susu ozwa wa o kabelo tambongo moso lokolo ke mibali bakabela ke mbongo te meyende asale la mibali ano mo kindumba na ebi misele mo anja ko pendenga zana somna mama ana lupangu to za l'appel logique asoki pa magaza ne mwana muke alingi biso ba mikolo baso asoki pe quand même ana très bien ba souvenir ne bongo yo donde tikela onini te loko yo niama okasi na kofulo na mobali no betaki mosinzo osaka tuna lobela na bala na ngala ko lobaka so mobala nini na panzi di bala sina provenant ki yote ngala ko panza na nga o no posane uza mkolo na yeti mwana na mukiozo bima ne uza mkolo na yeti imbécile ni mata bato bazo ba dignité banzoto na bangote ezali kana parti wana yo no yelo do sone pesa na continuer di sole ezali ka parti wana muke yo koma mutu moka ya bongo mwana kipako oliko diembela nga bongo diembela ngo kende apo tiki di jaga otiki ni jaga lo bindo moni makamno na menopole e bemba ba chino bemba juge na bino na procureur na bino na to ko même dossier pas juge bemba juge na bino tout fini ma ba fils de pute vous enculez votre mère ni culez va imbécile bon to continuer ndenge to suka ki wap na ndenga na benga ki papa nji bandeko o bozo kizenga ngaza ki ka bongo na ba ki na solo na début tende balingani après ba ko lingana biso c'est vrai bibi shimolo tondo tonga ngai yo ana to tonga ana ngai yo fani bondo ke bisa ana te poani ono zo ka voana biso yo ono zo ka mo zo lobate biso to lobi njono ono tonga ana ndumbo tonga yo ndo tonga ne ana makasi yo po yo nimtonga ko benga ana ndaba ndeko panda to zara kona to solo biso misatu to solo la bibi shabenga ana so to solo yache ana mupandi biso ti to zo loba to zo chokola ana so yoka ne biso muto asabongo BBC dumu motema papa dudumbisi bibish bande ko na santa kango ke
ndani beko ezalaka eya ko rive bandeko. Allô? Oui. Merci. L'air maniqué aye koloba Chantali obenga andi pona mbongo maniqué s'il te plaît. Pardon maniqué oyaki déjà otakai bana nanga awa na kipaki ote. Otakela kinga bana nanga bozia na kipaki ote. Oyo koloba mambalo kuta pona bana o mambalo kuta na kipaki ote. Mena solena nene na benga nene. Na benga ki nene ya. Tozaki ngai nene na gel na conférence. Baby o nga fa o na ipsa bon. Nebo moni moto e bomami maniqué. Otaka kinga deja na kipaki yote manike. Okotele kinga makambo manike. Osambele lingai mvuluzi. Respecte-toi manike na linga o makasi. Ngama na linga go manike. Kokasate so na linga ko za la faible nga o mutu mabe avandia. Nazaka fani no manike nga. Banda ki sasa ba lisepela rano. Mais keba magenga nga na linga ko naza fani na yo. Naza paradia basta oze kela munanga. Na buko mapapu keba. Je t'aime beaucoup manike. Na senga ki mutumbongo te manike de John. Zai pona publicité lo ke bominga manike. Naza mutamakambo ana te manike de John. Nakabanga mibala batute. Na pe fibo na tonga batute. Manike bana motema no ndenge zande motema na ngeza poza fi rankin te manike. Na banda ko sepe no banda Congo. Nga atala ko ya manike. Ngwa na vania no tapotelo mama paradio tapotelo moyebite. Na tala ko na sepe la no poza mayele, oza na bwani ya pe mayele. Malgré tout ce qui s'est passé. Aux envois en Voulounzi, Kabakoko, Nechinga. Na kende po na mbongo te manike, na kende ka po na publicité. Na kende te po na senga mobala ana mbongo. Anje azana, azo bwaga ba pla. Boye bisa bisa ta voice musique na senga ki mbongo ezate. Na zara lokoso te manike. So na ngote na benga mami nanga. So mami nanga pesa nga mbargo mko na pesa nga te na senga ete. Na vandi. Nazana batu nanga ba pesa nga. Na obenga leader, bengi passeport rouge, bengi red. Ceux qui nazana ngote ba sunganga, bela bengi mwana nga chimen. Nazana ba oya nga ba sunganga nga. En tout cas bazali. Mami nanga mo paye ba deso na apiaka. Amwa nga koma biloba ayebi mutu na ye. Ayebi ngabiye. Vous comprenez? Yé pona mbongo te manike, kota mbongo bosana. Ngata na soluka 10,000 euros. Son a bien une semaine, ben un mois, 2 ans, on a reçu pour na bateau. Donc, on a bien na réseaux sociaux. Na senga ma les puissants bon. Le puissant. Na senga ray. Le puissant pour les puissants au temps ngate to be na souvenir les puissants de bino boy pour faire la batuti. Ngam na benga les puissants ke bana moto, ke bana o bateau baba esprit, ke bana o po ya zadio. Les puissants de la ngambo. Bien sûr, pourquoi pas? Au son na on te la senga. C'est un point. La place n'a pas la canette et ah nazana ngote, je demande. Maman Fifi ma sunda. Na China profil ngo mama omona mwana wa changa kala sona senga pesanga. Mama mi majabu. Na senga mama na ndinga mukolo. Mais mukolo nzope mulime wa mama Mireille majabu na senga na ko senga nde bango oui. Mama Mireille majabu na zangi po mama Mireille majabu enregistrer ngate ana tina enregistrer voice na ngate. Ana tina te soka na mbongo te bisa ke Chantal mwana nga nazana ngote mikolo so azana ngo mami yaba otindela nga aza tina enregistrer ngate na benga Marlène Ntesa na osenge Marlène naza bien permis otikela mayani voice nyoso po et pas Marlène Ntesa voice na ngeko bimate meti mami nanga na permis otikela biloko nyoso ata ya bana e obimate aza mutu ya millier na binote même maman Sandra manike zaki pona mbongo te pona musala to zape kota manike ozi bon réponse na bandeko ngana yeko kota kana suka voice bo kota ngana tikeli NGO Saratola azoya na live na voice wana ke Chantal ba voice de Saratola pona information na yo soza ba voice na ngaza ba voice o ngai na supplier ana presque ba voice e tondi si téléphone na ana bandeko le likambe ko libiso bongo muninga linga mana mobala muninga. Est-ce que vous avez dit que les hôtels ça c'est un macam. Voilà, c'est fait. Voilà. Et il y a 2 jours après,
nazalaki au courant neti jeudi vendredi samedi makambo pété nazalaki au courant que Fanny akomo solo na enji mamba bolingo enji pa mo solo na Fanny mamba bolingo siko nazalaki courage oteka na okende ko yebisa ana etala Fanny kiboko chou la meilleure page Sergine kiboko là il est là nazalaki courage oteka na ko yebisa ana tala Fanny akomo solo na mobile no relation mourir no mapeka traître kota Fanny fallait na gérer là parce que tout ça ndeni est-ce que bolingo est solo bien kuta donc me poser la question mais comme il ndeni baba kamadi parce que demo demi bon fallait ça kamada ana baba kamadi te tout ça la logique baba ki kamada nini on ba mo in semaine ba kola ne bongo comme bongo kamada nini on ba tuku ba tunanga est-ce que basaka ba lesbienne ba lala nga kuna bulela bonke ba comme monster mobile na tuna Fanny ana touché na ndako ne Fanny bité azane bongote tatuna oh ma misère de prudence pour comment ba tacha ki fana yeba tatuna ki Fanny la bité nanga mona bulela ki bode ma be ponde ba komaki na ba tachima moko boy eza na video mo ba kenda boîte bibisha filma ba ngati ndelanga nde bazo simbana po bibisha mutu nanga moto benga to pasoli bango pe logique po mutu nanga mutu zana mutu na e. Tu comprenez? Anji sale logo te mwana mbala bata. Mutu baby si anji kasi yeti. To chesuko stop na makambo wana lege yego yinda chibobo mwana sko bodionga na so tindela ana. Na stopé wana na kesuko yo na relation na ana na era. Toke audio bozoka ozo bimake era na fiana lokolo na bia lokolo combinaison taba biba obeta we salis comme mutunini no ka selo moza grave Chantal la kota na conférence bondo zeni bondo zelo mebi make sala ebo sala bo moike bimi ngote kasi mwana na oya mukia kalala to swana na ba ino betet no go buke lokolo to mwana na Congo la Brazzaville no go buka he bon na kosi na bodio on a bien grand frère na bige ya go pochete bon na kosi e makambo ke ana ozo ko registre batu ba solo na yo pour rien. Era sana ki onini nga na sali onini era mutakoti nga na conférence après tout nobi ana solo na Chantal ana lobi ke to solo abi esko ana ideni no ngo registre ba ninga ba sali yo côté mama ana to non tiko na dossier ana ya enregistrement ozo registre nga na era to sali onini mais mboni na zani na biso asa ba lobi ke ndoko boma era ta lobi ke ndoko beta oui c'est vrai era yo kana kanete era funde de la police wala zo consonner ka era za na droit. Ce que les Chinois, les gens sont là que oh Andia le que mutu ya Suisse na mutu ya Paris ba so la pe bien mama Congo oh Andia le nga kuna setanda ite goza langai pona sana mabemo na so na voice ite kende ko bomaye na sala raté parce que ba makambo yango lukila nga makambo na sala na ngo tena zaki trop prudent les Andia le bongo bata groupe ba benga Chantali yo na swani kuna bat na groupe na wanga na biza ngate parce que na no se rappeler na audio ngote eza kala bande ko saki mona na mukie wana makolongungi c'est makolongungi azo finganga era ndem to kotenga na Dieu parce que ana enregistré biso na era to salié nini bandeko et puis ça ouais les puissants la côté na yeso ka kichinga na continuer sous makambo zebele les puissants ba enregistré nga na yo to sali ana ni biso to sali nini to swana kinete likambute so enregistré nga na to sali ni. Et nga batika pona éclaircir moi 2-3 trucs après na kita parce que nga na kimi moi TikTok na lingi na nga sur voilà déjà ils a enregistrement ya kala il y a 2025 je pense il na octobre si je me trompe pas. Amène les chanteurs Sergine. En fait et là ça passe c'est que yo ana benginga azo se soucier azo s'inquiéter a tuninga ba élément ndenge ni to prendre ko porter plainte na orienté. Après, je me sentais mal à l'aise. Il y a un qui si le problème est que oh y a tout naki, to oh y a zaki nango besoin. Pourquoi bimite ba réponse na biso bima on dirait tozo comploter. Ça c'est le premier point. Il y a mi balé. Batu nyonso ba oyo ka ba audio. Vous devez assumer. Bon ça na courage ya ko assumer mambolo ba en public. Oche caméra ozo loba. Ozo finga batu. Ozo toucher ba père de famille ba maman batu ba vie batu ba matière batu. Si ko soki batu bazo sola parce que ça kotonga te za comploter. Tant que vous finga batu so ba lingelo bulba beta yo. Est-ce que eloko ko kamoiza? On le loko audio linge bima batu ba comme ba victime que oui ba vandela qui tant mino ko ne vandela ba vie batu. Tant mino ko ne zo détruire batu. Ba image batu. Na minute on a donc bino bozana droit
boloba ba via bato bakanela bino na simate normal na bi oui na kochoa contact na bato pe bakanela ponga mona kutana na Belgique devant ba frère na ngana matongeli na encore BTT po et comme era betaki mona mwasi mais soki mona mwasi mo mona ni o ko consoler ba impolitesse wana kende bo betaye na ta normal. Oui. Ngai na lobaka makambo batu na assumaka na uti ki chassa na tambola na boîte partout. Je vais assumer les conséquences ya ba propos nanga. Boyo se victimiser te, boyo ka kuto Chantal na ana elo na moni mabe, ana n'est pas vrai. Ana za vrai te pourquoi parce que na évité comment elle faisait les questions posées, les besoins de Anna et Bimité. Ba réponse na biso zo bimondire ba zoba tozo comploter. Na eke komususu wa mukusa na za lo wa briquer. Mais yo loba